Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na ndenge nini pasi ya bakongole oyo babima libanda ya mboka oyo bakanisaki ete soki babimi libanda ya Congo bakoya kokuta paradis ke nyonso to ekopesamela bango. Lelo bapasi wana baye kokutana na yango awa bato bakomi komanipule bango ndenge moko mpe bamobutiste oyo ntango bapakataki mbango ntango bakimaki libanda ya mboka oyo mingi bakendeki na Afrique du Sud. Lelo oyo bakomi koutilize bakongolo bazali na Afrique du Sud oyo bazali kozwa bazali koka vite vi pasi oyo basalaka mosala na bamagazin lokola o ndenge balobaka ete bana ya kiproko. Lelo bakomi koutilize bango na makambo ya Congo. Donc bango mpona bango bazali kosala nini bandeko? Ba opposant congolais oyo ya tango ya Mobutu ya deuxième république bazali koutilize ba congolais mingi oyo bazali libanda ya mboka bazali kokende kotala soki bamoni ete ozali na position ya faiblesse. Position ya faiblesse ça veut dire moyen financière na yo mwa mobulu mosala ya malonga te na mboka ovandi vi na yo eza mwa kotepatepa nde bato oyo bango bazali kokende mpona komanipule facilement mpona koluka ndenge nini ya kobenda bango kokotisa bango baideologie lokola mpe mingi bandeko bayebi na bango makambo mingi te na motu bozoba kaka nde evandi na motu yango wana bazali kolanda bato facilement. Soko otali ata bato nyonso to bazali kobenga soi-disant bakombe bataille ya Afrique du Sud botala kaka bilongi nyonso to ezoleka liboso ya bakamera mpe bato nyonso baza koleka ozomona kaka ete bato moko batanga te bavoyu oyo bakendaka ntango mosusu koluka nzela ya Afrique du Sud wana bakoti Angola kaka na nzela ya bakamio ti bake kobimela kuna bato mingi oyo bokomona bango wana bandeko bakenda Afrique du Sud wana na ndenge ya rali yango na bakomi mpe na Afrique du Sud bandeko bakanisaki te soki bakomi na Afrique du Sud kuna paradis oke Afrique du Sud bandeko deux fois te bandeko bakoma kuna somo bandeko moto oyo ayokisa banationalité ya biso baafricain soni na kati ya mboka wana bakongolais oyo nyonso mabakelele bozali komona ndenge bazali kosala liboso ya bakamera bolanda te ebongi malabu ndeko futa tike kende ata na Kinshweki otala ndenge mosala nini basalaka otala ndenge nini balukaka eloko ya malonga te souffrance ya ndenge wana mikakatano yango namoni ete bakomi koutilize bango facilement bandeko tala kaka
voyou penza ya ki voyou bandeko oyo penza ozomona kaka ete système oyo bamobutiste ndenge bamemelaka biso na ntango ya deuxième république koloba te koningana te koseka te kokosola te ekomi nini bandeko ezali kaka bozoba na moto oyo baza kobenga soki Bishop Élysée Kisimbi biso tobengaka ye Kisimbi azwi chance na mokili akoli abimi mwa mandefu ya pembe oyebi ke bakisimbi baumelaka te ya bandeko me ye sikoyo azwi chance akoli abimi mwa mandefu ya pembe ale abandeli yango na loyenge soko otali kaka forme Kisimbi bandeko andimaka te kakozwa na mokili yango namoni kaka koya liboso ya bakamera kolata veste kolakisaka banini mpe bilamba yango mpe bandeko oyo ozomona kaka ete soki alati veste bandeko akangi babuton abendi yango ndire bamama babandeko okanga maputa ko makasi soki ntango mosusu mama alingi ou bien abunda na moto ndenge baseraka liputa na luketu soki otali babilamba yango ndenge ezobenda ekota libumu bandeko epuis mpo omona kaka ete bazali kaka bato oyo mpe bakosala rien na bavi na bango meme ata soki bapesi bango kongo bandeko esika bazali koyemba banzambu ya buzoba esika bazali kosala babuzoba azwi mpe amemi mwana na ye ya mwasi éducation nde azali kopesa mwana na ye yango wana esika bazali koyemba banzambu ya bosoto esika mwana azali kotala ndenge nini batata mikolo bazali komenase bato mpo na kobunda nde esika oyo tata oyo Élysée Kisimbi yende sikoyo nde ayepo alakisa na bato ke onde yende ezali pasi mpe mawa moto ya boye ndenge ngai mama ozali na yo keke oyo akendeke na kongo azongaka aza moto moko bandeko soki akomi mpenza na aéroport bozwi ye bofieti ye bokangi ye ifo kokanga ye na makambo ebele Kisimbi wana ya Élysée parce que Kisimbi ya Élysée oyo soki Bishop Élysée Kisimbi ye boza koyeba te aloba makambo mosusu aloba liboso ya kamera oyo ezosenga ete bakanga ye aleka devant la justice po ase justifie na yango ozomona moto mobimba mipesi mpe kombo ya Bishop bandeko antuka aza vilain tata oyo soki amonaka azalaka boga ntango mosusu amikosaka bandeko aza vilain ndenge azali wana minu na ye mpe bandeko soki botali na malamu bandeko boobserver ntango batunaka ye bakestion botala minu na ye na kati malgré abelelaka alobaka aza na baminu moko epola oyo egatagata pembeni chokola bandeko aza salite tata oyo ebongo sikoyo otala kaka moto alati veste ozomona deja ke nakota mandefu salite minu kutu ya mwa kopola ebongo kuna na silipi na se seke ezalaka somo azali koya mpona kosalaka badesordre bandeko nyonso bazali koloba ete balingi kimia na mboka tokende na ndenge ya baélection bango bazali koya na bacomplicité na bato na bango bazali na poto bangwanda banani bazali kosala bamakambo me bayebaka ete bamakelele wana bazali kosala ekosila makelele wana bazali kosala ekosila bino bozali kosala makelele me boyebi te na minute oyo banani bazali kotala situation na bino po ete bayeba ndenge nini bakofinela bino bouton rouge bino bokanisi ete Afrique du Sud mboka na bino bokanisi ke lokola polisi wana yaki liboso ya ambassade bozozwa occasion ya kosimba polisi tolobi ke bakosala eloko te me bandeko kaka polisi wana oyo bino bomoni wana boyebaka ete polisi wana nde ke un jour bakofieta bino esika na bino bokokende na prison tala oyebi nayebisa bino bandeko babolingo nayoka deja lisolo balobi baprison ezalaka na Afrique du Sud soki batie yo surtout soki oza mopaya osambwe bandeko me bandeko liseki na bango bazali kosala ebele ndenge bazali wana baplace na bango esi ebongamisami na prison kala te bokoyoka ata Élysée wana oyo boza komona Kisimbi oyo mipesi kombo ya Bishop aza kutu na chance bandeko Kisimbi akokisi age oyo akokisi abimi na suki ya pembe na mandefu ya pembe po ete bakisimbi balekaka vraiment te
ba age oyo ke koki kosala ete po ete bakomisa ta ebele na mokili ezali pasi mpe mawa bandeko komona ndenge nini bakongole bazali kose comporte oyo nyonso to ezali nde bapasi ya Afrique du Sud moto ezali kosala bango boye bandeko bolanda te bamakambo oyo bango oyebisa bino liboso ya kamera mingi ndenge bozomona bango wana baza na souffrance ya makasi na Afrique du Sud. Afrique du Sud des fois te likemba please moto kokosa ngai te po ete ngai avana ya bapoto nazalaka kokende komona nakena kosomba babiloko kuna nazwango ya kotekisa na Kinshasa na tango ya Mobutu na mona na bande komona ndenge ni soko komi na aéroport bandeko ba misusu bayanga na aéroport wana okomona batelemi ezali neti ba commissionnaire na bango ndeko soko komi kaka boyale ozokende wapi bani surtout soki bayoki ozoloba mangala bakomi ba commissionnaire bango nde moto bakotambusa bani musala ya malonga bazalaka na yango te yango na bango bazali kokernisa lokola bakonzi wana bakosi bango bosala makasi bosala bamakambo baopposant wana bakosi bango bazali kokanisa ete soki basali ndenge wana ntango bakokende na Congo bakopesa bango baposte bozali komikosa mingi mpe ndenge bazali wana baancien mobutiste oyo bazalaki bana ya kuna na Afrique du Sud sikoyo situation ekomi obulu bambongo na bango ebandi kodiminue yango na moni ete babandi kotia moto bandeko toza koyebisa bino makelelo boza kosala libanda oyo ndenge balobaka ete les chiens à bois la caravane passe ndenge ezali wana boya nde na Congo toyeba soki bozali mibali ya solo boza nde kokanga libanda boya na Congo bokomona soki bakolokota bino lokola basoso bibembe ya dula te bokomi kaka bato boza koyokisa bakongole soni okotala bilongi yango ya bato Afrique du Sud bavile baza bavile mpenza komona komituna na bitenge nini Kongo akomi vile boye na mboka mopaya baza bavile ndenge ozomona bakomanda kaka na bishop na bango oyo Élysée Kisimbi na bamosusu bandeko bavile ozomona kaka sokotali kaka na bilongelo tala ndenge pasi Afrique du Sud esi ebeti bango bandeko ndenge omoni bango wana bakembaka ebongo sokotali bisika balalaka bandeko Afrique du Sud yango bozoyoka yango kaka na kombo ebongi bala bobokende kotala bagarso bazali koganga liboso ya bakamera bisika balalaka na Afrique du Sud bandeko koboyo oyoki na mawa mpe oleli baza kokemba bishop wana aza kokanisa bambongo bangwanda na baopposant congolais ya poto baza kotinda oyo aza kopesa mwa bana wana bamiete bana wana baza komona yango neti danger parce que bakendeki koluka ville na Afrique du Sud bakanisaki ete ntango bakokoma na Afrique du Sud bakozwa mapata nyonso tu ya mokili mpo bakende kosala baaffaire na kini bakomi kuna bandeko Afrique du Sud ebeti bango mbata ya dikosi ndenge eza wana baza kokemba ya kosakana te ndenge kaka bozwa bomona bango baza kokemba papa Roger napesi yo maloba bandeko babolingo ezali pasi pe mawa komona ndenge nini comportement ya boye ya bato eza kotalisa kaka ete ata classe batanga te ba idiot na ba ilete batondi wana tango ozomona kaka ndenge baza koreagir ozomona kaka bato baza mayele te mpona bango bazoyeba mpe ntina ya élection te mpona bango eza kaka ke basi bayebisi bango kaka soki tozwi bosala boye soki tozwi bokonzi tokopesapesa bino baposte bazoba ke ndenge mpe bazali bango mpe bazokanisa ete soki bazwi baposte bakopesa bango bokonzi kaka na babuzobo toza komona me baza koutilize bino vraiment ezali pasi mpe mawa sikoyo toloba na bakomportema ya boye oyo ndenge tozali komona eske moto mpenza atangi classe oyo ayebi kaza koraisonne aloba ete lite oyo bato bazali kosala ezali juste eske modele ya lite yango basalelaka yango ndenge wana po tomona ke lite oyo bango baza kosala eza juste ke bolingi mpe président Joseph Kabila te mais eloko nini ezangi mpo ete bose sensibilize boyokana bosala ete bosala makasi mpo nini na baélection boluka bopesa bavoi na candidat na bino mpo ete babatre Joseph Kabila bokoki kosala yango
bino bokanisi penza message ba menace bino boza kosala na Afrique du Sud. Bino bokanisi penza ezosala Joseph Kabila nini ata bakonzi bana Kongo ezosala bango nini. Bino bokanisi penza kako na babiloko bozosala bino bokanisi ete bino bozala na pouvoir ya kokata relation ya Congo na biso na ba sud-africain po boloba ete ndenge toke totelemi botolingi to kanga ambassade bino bokanisi boboko kata relation wana boyebi ba relation ezalaka po ete mboka mosusu bakende koinstalle ambassade na bango na pays mosusu oyebi na ba contrat oyo basinya mikanda oyo basinyaka oyebi ba échange nini ya ba parole eza na kati ya ba mikanda wana oyo lelo lalika kolamuki oyo lobi bon ndenge ezali wana toke na ambassade po ete tokanga ambassade be tobeta ambassadeur histoire ambassade sila mais boza babolole na bishop oyo soki nani kisimbi ya Élysée oyo aza komema bino ngulungulu aza pe mayele ete patatango bozomona mutu mobimba tala ye kaka na minu tala soki bazosala ba interview tala ye na minu na ye aza na minu epola oyebi ba minu oyo banzela minu awako tala kaka komona esala ba chocolat ye moko kutu minu ya pamba zokoka kosukola yango malamu te nde kaka makambo ya Kongo nde alingi azola yango solution bamobutu so asasangani na bango bakotisi ya idéologie azomibenga mpe bishop bandeko na forme yango ndenge azali bandeko o penza ko tangu nzamba bandeko okela bato okela ekomi na terre moko boye ale nzamba zwi mwa eboke moko mabele bo achango pembeni na bibo na pema ba ange babondeli babia no papa ndenge ezali wana kosala boye te mwani mabele na soki etikali ye kosala mwa salite bo osala yango kaka mwa forme ya mutu moko nzambe soki amoni kaka ndenge intervention alaki ko azwi ka mabele yango abeti papa atie mopepe piu mbala moko ale forme ya Élysée oyo ebimi na mokili aza vile penza bandeko aza vile ya mimonaka neti aza bo bandeko epuis aza koya mpe koloba soko otali bandeko oyebi kenga nasekaka na ntango natalaka naseka na bi ne tipo mimonaka penza aza bo penza na mutu yango penza forme mutu penza non en tout cas aza vilain ntango namonaka aza kofinga bakonzi ya Kongo kofinga meme mama Olive Lembe kofinga bato ebele naza kotala na biye moko vilain okosakana te tala ngai nakoyebisa na bakonzi ya Kongo toboyi te ata kutu démocratie yango mpe bozwelaka yango na ndenge peke doze eleka te soki boyebi te moto asalaki mabe ou bien ndenge bishop oyo alobaka makambo aza kofinga bakonzi ya Kongo mais soki aye akomi na Kongo na aéroport Anjili bokangi ye parce que même awa na poto démocratie ezali en Allemagne ezali na loi moko ke soki ofingi mutu il faut passer devant la justice même na bafrance wana mpe ezali mais ye eza kofinga bapreuve ezali pourquoi aza kolobake akendeki na Kongo azongi boza kotika ye pourquoi donc bino mpo na bino nayebi te soki na Kongo baza kozwela démocratie yango ndenge nini démocratie elingi koloba teke banda kofinga bato na nzela démocratie elingi koloba teke banda kobeta bato alors soki moto lokola kisimbi oyo ya Élysée ake na Congo bomoni ye na aéroport bokangi ye parce que eloko kofaire juger parce que azali nde kofinga botangela biso nanu na loi nini esika ekomi ke soki bapesi bino liberté ya démocratie ale na démocratie siko banda kofinga bato bino bomonaka ata na poto ya bapays ya démocratie bino bomonaka esika moto atelemi kaka abandi bala moko kofinga mutu yango naza kocomprendre te bandeko lelo bakisimbi babimi bakomi mpe kosala makelele bandeko bandeko vraiment naza kotala mpe forme ya mutu yango mpe aza koganga mino epola bandeko naza koyebisa bino ya solo bozwa kaka video boobserve video ne soki azoloba aza na bamino epola na sese vraiment naza kokamwa mingi bato moko boye soki bazalaki kovivre na bazamba ale bazwi occasion bakela baafrike du sud balingi mpe tala neti ata mutu na bango bazomona mutu ya makasi mwana mobali ya molai mwindu ozomona kaka bamiyibi oyo bazalaki koyiba bato kobotola bato bachenete na ntango ya deuxième république bamiyibi mpe tozoka kaka mutu ndenge azoloba na mongongo ese zika lotoko oyo bazokomela kuna na afrique du sud vraiment ezali pasi mingi mpe mawa kovivre na bato ya boye baillettré moko bo baza koyokisa bato soni tala kaka bacomportement na bango bandeko non bato penza soki Joseph Kabila aleki
il faut jouer la bango mesure na banzi te mesure wana il faut landa même na ba pays sika bazali na banzi te mukolo wana nde bakoyeba chef de l'état azali kaka chef de l'état pe akotika la kaka chef de l'état police qui na bino ebandi ko matanzete buzobeleki ya trop bakombata congolais yebi ete sens ya démocratie te congolais azokanisa ye soki balobi démocratie ale banda kofinga banda koloba n'importe quoi banda kokritike bato banda kokende kobeta bato wana eza démocratie ou bien ntango mosusu badictature banani baopposant congolais bazali ya ndembe baoyebisa bino démocratie ezalaka nde ndenge wana po tozomona mingi okomona soki baleki liboso ya nini non il faut tokende kaka na violence bandeko ndenge ezali wana bandeko nazoyebisa bino ya solo bokanga date ya lelo bomoni kaka ndenge tokokende na baélection soki baélection eleki bien oyo kokende kobimisa mobulu oyo bien lobo asala mobulu na kongo bandeko nayebisi bino bokanga date ya lelo bakokanga ye ezala nani commanditaire wana nyonso bakokanga ye akolanda Jean-Pierre Bemba na CPI wana nde bato bazali koyeba te me naza koyebisa bino oyo nyonso kosala trouble tango kaka gouvernement ekozala en place basali demande ya accusation na ye baaccuse ye boyebaka yango ete na bapétition ya bapeuple boyebaka bakokanga ye ezala bishop mpona boza komona lelo baza kosala makelele mais surprise ezali bokokamwa bango nyonso tu babilili na bango ezali nani baza na basurprise na bango bakokangama oyo nalobi bokanga data lelo bakongole bokoma yango bakokangama ezala bangwanda ye banani bokomona bakokangama bokopesa ngai raison oyo makambo nayebisi bino nabimiseli bino déjà mopepe bien avant bokanga date ya lelo après baélection oyo akorekomandite ke wana bakende kosala trouble na congo atindi bato bandeko mokolo wana ko bokomona moto asali likambo wana bakolandela ye bakokanga ye atake akimi wapi ezala te eza na Afrique du Sud bakokanga ye alinga te po bino boyebaka makambo te boza kosala kaka makambo na loyenge pasi ya Afrique du Sud ekomi kotinda bato pe basalaka n'importe quoi bandeko ezali pasi mpe mawa mingi bazali kokanisa ete Afrique du Sud toyebi situation ya bakongolais ndenge bavivaka kuna te ebele baza kokemba bishop oyo soki bozomona bishop oyo Kisimbi Élise oyo aza kolata baveste ya koya liboso bambongo azozwa bambongo ya bakomission banani baopposant congolais baza kopesapesa ye po koganisaka banini ye aza komona neti aza kobima danger vraiment en tout cas tipo oyo mpenza mino epola bandeko nasengi bino boobserve bien video na ye bolanda yango bokomona ete bishop Élise wana Kisimbi mino epola aza na mino egatagata awa na se bandeko bato ya boyeko soki azoloba pembeni na yo munoko solo vraiment ezali pasi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ebongi bino moko bakongole bomonaka makambo ya boye po boyeba banani yango bino bozali kokanisa ete lobi soki bakei na mboka na biso Congo bakomemela biso makambo ya malamu mpe Congo eko-avance bandeko oyo nyonso boza komona ce sont des balades des miyibi oyo kelobi soki bakoti na bazongi na Congo ezali kaka po bakende koboma lisusu Congo tala kaka bakomportement tala bilongi ya bato bavile ya ndenge wana oyo bato ya boye peta soki moko na bango abimeli na butu place ya molili bandeko pakata ndeko ata na Afrique du Sud wana soki okutani na bato baforme oyo bandaza komona na bavideo na bango bandeko okutani na baforme ya bato ya boye bandeko na molili tango kaka ozali ata na distance ya 100 mètres ndeko pakata banda yango s'il s'agit ya kobelela mbila ya belela po bato ya boye bamiyibi na bamiyibi ndenge boza komona bango bandeko bokanisa teke Afrique du Sud ntango mosusu bato baza komona ete Afrique du Sud bandeko likembe ezalaka kuna bato nyonso to boza komona toyebi eloko eza kosala ke bayaka bobani pasi bandeko modele bavivaka bandeko na bato kutu baza na Congo baza bien kombo kaka baza na kati ya Afrique du Sud mais souffrance bazalaka na yango des fois te
ezali na bakongole mosusu mpe oyo basalaka na bango baganiaka vie bien wana toyebi mais oyo boza komona oyo baza kosala makelela bato baza kosouffrir oyo basalaka bakomission komona bakomakoma bato oyo soki bato oyo bana ya bakomission oyo na bamagasin ya basud africain oyo batelemaka komona soki azwi client ke asombi bazwi mwa mbongo bapesi ye nayebi bango bien bandeko eloko malongo basalaka te yango na ngai na kokonseye na bandeko baza na kongo ndeko soki oza na kongoko luka mbongo na yo loba te na ye te na poto ubien nakende na mboka mosusu mais Afrique du Sud te ebele babetaka basalaka bakangisaka bambongo nakende Afrique du Sud bakoma kuna bandeko mokili ebetela bango kake mokili tala naza koyebisa bino ya solo Afrique du Sud deux fois te likemba yango na moni ete ndenge baza kobimabima boye kosala ezali mwa pasi bayebi ete soki basali boye ntango mosusu na mbongo oyo batindelaki bishop oyo le Kisimbi Élysée ye nde sikoyo kozwa mwa apres ntango bakopanza na pesi bango mwa ba 5 rand ubie ba 10 rand ntango bango bakozwa epesi bango mwa possibilité bakende basomba mwa Thompson na fufu na bango oyo yango nde bakolia mpo balalela bakembaka ndenge ezali yo nazoyebi soki na sud afrique bakembaka ndenge ozomona bagarçon na nyonso tu ezali na bato mosusu bavivaka bien bazosala mosala na bango bien oyo batangi mpe bakelasi ya bien me mingi oyo baza komona wana baza bavoyu nayebi bango bien ndeko moto akosa bino te ce sont des voyous nayebi ndenge nini bavivaka bandeko soki otali mpe kote balalaka na mawa bandeko modeli balalaka na mawa bamosusu balalaka likolo ya bacarton kombo kaka bandeko kuna na Kinshasa bayebi kaka ndeko na biso oza na Afrique du Sud me bakembaka na ndenge ya kosakana te me bazali wana mpe olieta bazala te na respect na bakonzi ya mboka na bango balakisa image ya malamu baza koya kaka na image moko ya mabe ya mboka Congo tala bilongi ya bato bandeko ozomona kaka pasi ya mokili esi ebeti bango bazoyeba te nini bakosala ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokopesa bino basango na oyo etali mboka na biso to awa na biso badiaspora congolaise mpe na mokili mobimba na yango tozali koyebisa ete bandeko babolingo boyeba ete ndenge ezali wana le 22 octobre bobosana te tokokutana biso nyonso tu na Paris oyo tokosala marche mpo na kotambola kolakisa na mokili ete biso nde tozali kosiporte Joseph Kabila Kabange mpe tondimi président na biso na makambo kitoko azali kosala na kati ya Congo mpe toboyi violence tolingi teke bacombattant ntango nyonso tu babetaka bato bafingaka bato basalaka n'importe quoi yango na tolobi ete tokokende mpona toloba ete toboyi violence donc non violence na bacombattant na makambo bazali kosala mpe tolobi ete Joseph Kabila c'est notre président le fils du Congo wana olinga te Joseph Kabila azali président na biso yango ete na ntango oyo tokotika badive ye moko apesela bamasolo boyoka ndenge nini programme yango ezali mpe ndenge nini badive azali kotenir na bato nyonso tu baya problème moko ekozala te mpe combattant nyonso tu akokosa na liboma aya kosala mobulu na banzi ete akolanda Rex Kazadi esika azali mpo ete mbala oyo liseki te mpe bobanga eloko te makelele oyo bazosala na Afrique du Sud bakozwela bango mesure ndenge deja ana poto basi babandi kozwela bango kala te mpo ete Congo na Afrique du Sud ezali bapays mibale oyo ezali na relation ya malamu bakoki kobebisa relation na bango te likolo ya mwa bangembo moko boye bato oyo bazali koutilize bango na baopposant congolais oyo babomelaka biso mboka pendant 32 ans mpo na makambo ezanga ntina papa Botamba
na tango oyo tosengi ete message ya Badive s'il vous plaît. Mutu moko te awa na mboko ya ko empêcher mutu na likambo linga sala. Mais non, même propriétaire no ko katelo couranté. Oh, ako katelo maïté. Non. Oh. Wande zali ba rêve ya ba bolos, il faut zaka bolos pour raisonner ndengwana. Vous comprendre? Mais toza ba guéri okomona ka yo moko. Okomona. Boti awa tokoli awa moko ta ko bangisa baninga. Vous comprendre? Marche ko sala makitoko. Mbila anteni ko zala tenue civile ekozala et ba ivoirien moni ba ivoirien yo ba vandisa ki président Gbagbo na mabele ozoy bango ba mbila wana donc oyo ya bien wana bango nyonso président Ouattara payé bango ba billet normalement ezaki po ba beta na bango tour ba kita na Paris échanger bango siko bango pe bazoya kaka presque na moment wana ya marche ozo comprendre na lebi na bango mais on est ensemble. Le président là c'est notre président, on touche pas président Kabila, on est ensemble. Donc, bango bakozala pe wana nzinga nzinga pour la sécurité. Vous comprenez? Et ba petit nanga ba ivoirien o bazalagawa, ba MC, ba Mamadi, ba Alain, ba Zebele bele bango nyoso bakozala pour la sécurité. Et sans oublier ba petit nanga pe ba Caverdien. Bakozala wana pour la sécurité. Donc oya ko yepo bimisa mobulu aza munguna. Donc c'est-à-dire bango na bango ba pa ya ba arranger. Marche ezali ya ba congolais. Baza ko marcher mais pembeni bali fala bazali oya mindele na antenne civile, c'est-à-dire au bazo la sécurité mbila avec autorisation à préfecture wana ezali côté mususu siko na ndenge ya coulisse pour na ndenge stratégie et bien ba wana donc ba ivoirien wana et puis na ba petit na biso muso ba caverdien ba mutu ba tia ceinture siko suki mupaye po tia mobulu akutana na ba payakate ba ngona ba bunda ba débrie biso kono tozate biso kaka système kaka touche pas mon président, touche pas notre marche de notre président. Toujours kende kende et puis à venir wana to bongisango bien logo le kokoma 5e chantier. Bandiko babolingo na bande de bino moko bouti kolanda le 22 biso nyonso tout okozala na Paris pe ekozala événement monene bandeko. Yo moto lobaka ete ozali pomba po yo nde obomaka bato likambo te tokotala mokolo oyo koya oboma bato yo kanaka ete oboma bango problème ezali te mais yebaka ete mibeko pe ezali oyo ekosimba yo pona kokende kotia yo esika ebongisela meli yo koloba ete na koboma moto ezali facile pona kobimisa mais sala yango yo kanisi ete bangwanda wana bale Terminator na Congo bazalaka na bokonzi tango azalaka ministre ya défense bino bosi bomona ngwanda ye moko ayebwe ou bien simbi mondoki ya bomi moto akoke kosala yango na moi te na miso ya bato basalaka yango kaka na molili mpo na koyebisa ete ntango bolobaka ete nakoboma moto nakoboma olobi yango boye mais sala yango sikoyo bato bamona yo parce que bomonaka koloba kaka nakoboma moto ezali seki mais bino bokanisi ete na bato nyonso boza koloba ete tokosala Badive mabe tokoboma Badive bokoboma ele 22 mais bino bokanisaka boyebaka teke makambo bino bolobaka boyebaka teke kati na bino bacombattant bozalaka mpe na bato oyo bobengaka bango baami bacombattant bino bokanisi bato wana ntango bino bolobaka ntango mosusu batikaka batalaka mais mokolo ekozala ete bosali likambo bino bolobaka o bobomi Badive mais bokomona bato mosusu ndenge bakolongola basokoto bakotourne contre bino bokanisaka bato nyonso tu soki baza kosala kicombattant ezali mpona envie mposa na bango mpenza kosala kicombattant te ezali na bamosusu basalaka yango mpo nini baregularize ntango mosusu makambo na bango ya bapapier bapreuve na bango epai ya baavocat bamosusu basalaka yango na makambo mosusu mais kokanisa teke bato nyonso to ntango boza koloba ete bacombattant bazali ba vrai combattant nani yango andimaki mwana mobali oyo azalaki na radio ya bakongolais wana Allemagne bino moko boyebi radio wana boyebi ndenge nini mwana mobali wana ndenge azalaki soki aza koyamba bato na baémission na ye ndenge nini abandaki koatake bolanda meme émission asala na César Ngadi akomi meme kolandela kotuna ye papa na yo azalaka soki directeur na banque mboko akomi kolandela meme makambo ya kala mais tala lelo ye moko bomoni nani andimaka ete akolia mbongo lelo bakomi kodenonse alie mbongo akomi kolabo
na radio na ye nani andimaki mpona kolakisa bino ete boza nde komikosa boza kolekisa tango na bino pamba olie toya tosangana tokende totonga mboka boza koderange bato pour rien bazoba nde baza kolanda ngulungulu mpe baza kokufa na buzoba me bino nde bato oyo boza kobimisa moto bakomona bino balider me na sese boza kolielia bambongo na bino mpasi mpe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci